Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na banyoso bazwili baku ya kolanda KNB News. Kinshasa na biso ezali bongo magazine oyo epesa kabino ba information ya République démocratique du Congo, surtout mingi awa na Kinshasa nini oyo ezali koleka awa po bozali na droit ya kozala informé. Bozali belé partout na monde entier oyo bozali kolanda magazine ya KNB News ya mokolo na lelo nazali na esengo ya ko présenter bino yango na mokolo na lelo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo atandi kuna na Chine. Ezali bongo invitation oyo président chinois apesi pona masolo etali coopération économique mingi ya République démocratique du Congo na Chine. Ba détail tolanda na reportage oyo. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali bongo invité ya président Xi Jinping, oyo azali président ya Chine, kasi abengisi homologue na ye ya République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pona masolo oyo etali coopération entre les deux pays, ezali bongo masolo oyo etali économie ya deux pays oyo pe makambo etali politique, kasi esengeli koyeba ete na mois ya janvier na Davos tangu mokonzi ya mboka azwaki maloba na forum économique oyo alobaki ete akizaki ba chinois na makambo oyo etali profit pe na makambo oyo etali profit pe asengaki ete basala réévaluation ya ba contrat oyo et salaba mvula ebele entre République démocratique du Congo na Chine kasi toyebite kasi ezalaki mingi na makambo oyo etali ba minerai ya République démocratique du Congo ndenge nini Chine azalaki ko exploiter yango kasi intérêt ya ba congolais ezalaki komona na te yango toyebite tozali komituna soki pe kaka pona yango tope ezali pona ko tope toyebite ndeni kasi tozali sir masolo oyo ekobeta makitoko po mbala oyo vi makambo oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaka nde tomoni ke solution elingi epesama tope coopération ya malamu entre République démocratique du Congo na Chine bakende sikoyo na nzela ya malamu pona makambo oyo etali ba minerai ya République démocratique du Congo po population pe bazali na posa ya ko bénéficier na ba richesse wana. Ba auditeur ya seni oyo bazali ko travailler mingi pona makambo etali fichier électoral basilisi pe basali rapport na bango mokolo ya lelo. Après barrellement, il y a ba électeur awa na République démocratique du Congo et senga kibongo audition il y a fichier électoral et salema awa na République démocratique du Congo kuna na seni kasi lokola ebendaka mbutu entre église catholique na SCP na ba membre ya seni po bongo bazalaki kotelemela batu oyo seni a sélectionnaki kasi ba eki kozwa 5 experts moko internationaux bazalaki wana pe loko ba yaki pona ko travailler na tina ya makambo oyo etali audit ya fichier électoral kasi na sima ya mikolo mitano oyo basili ko travailler ne ba membre ya audit ba yaki ko pesa rapport ya misala na bango oyo ba utaki ko sala pendant 5 jours kasi esengeli to ba ete 43 955 181 électeurs oyo bazali validé P 2 235 798 oyo bazali doublé oyo bazwa ba carte malami bale kasi balongoli bango na liste ya ba électeurs yo oyo zalaki kokanisa nazwa de carte po mususu na tia provision ozali lisu na droit ya kovoter te po balongoli yo na liste ya ba électeurs pona makambo oyo yo moko oyebaki na kosala kasi oyo esengeli tokanga ete kasi prochaine étape ezali bongo présentation pe adoption ya loi oyo etali makambo ya répartition ya ba siège
6e session ordinaire ya Parlement panafricain et Salamaki Bongo mokolo ya lelo président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo nde a représentaki République démocratique du Congo. De prime abord, au nom du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo a participé na 6e session ordinaire ya Parlement panafricain oyo ezali kosalema kuna na Afrique du Sud. Kasi na kozwa na ye maloba speaker ya chambre haute ya Assemblée nationale ayebaki ko exprimer gratitude na ye pona attention oyo Union panafricaine ezali kosala na tina ya makambo oyo etali insécurité oyo ezali kuna na este ya République démocratique du Congo ba rebelle ya M23 oyo bazali soutenir et puis ya armée rwandaise ye ayebaki na koloba ouvertement que ezali Kigali na Paul Kagame nde bazali ko soutenir ba rebelle oyo ya M23 pona ko continuer ko semer trouble topé des ordres na este ya République démocratique du Congo makambo oyo ezali malamu te po population ya este ba komi na bango ko vivre ne sika moko oyo bazali atana moyen ko sala le côté po balia ezali pasi po ba vivre ezali pasi bazali ko vivre na ba condition moko ya malonga te kasi ye aezali kosenga na ba membre nyonso tu ya union ya ba parlementaire africaine ba bana kokota makambu oyo etali este ya République démocratique du Congo. Yoka Modeste Bahati Lukwebo na discours na ye ndenge nini azalaki koloba. Au nom du Parlement et du peuple congolais tout entier, je vous présente mes salutations les plus chaleureuses et fraternelles. Dans ce monde émaillé de crises et de menaces de tout genre, le Parlement panafricain devrait jouer un rôle de premier plan pour la paix, la stabilité et le développement de nos États. En effet, les parlementaires sont tenus de doter nos pays respectifs de législation et conduire nos exécutifs à avoir des politiques qui favorisent ou permettent la solidarité étatique au niveau de notre continent. La Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, le changement climatique et toutes leurs conséquences ont démontré les limites des uns et des autres et nous poussent à une coopération tous azimuts. Et Sengel Boy Baite, ville ya Kinshasa, mokolo ya samedi, ezalaki ya koinda makasi. Opposition, basalaki marche kasi ebendaki mbutu. Na nsima na yango, bayaki kosala conférence de presse. Badete tolanda na reportage ya Jetu Kibala. République démocratique du Congo, badi marche oyo et salemaki mokolo ya samedi 20 mai 2023 awa surtout mingi na ville ya Kinshasa ezalaki organisé et puis il y a 4 membres oyo bazali na opposition ezalaki bongo Martin Fayulu Madidi, Denis Sanga, Moïse Katumbi Chapwe pe Matata Mponyo Mapon. Kasi esengeli to baete na République démocratique du Congo. Mbutu toujours et bendamaki mokolo yango entre population pe ba policier ya République démocratique du Congo. Kota la koto yo mabanga côté oyo bazali ko beta batu et pa ya ba policier et pesi pasi pe mawa yo pokotala ndenge nini événement oyo elekaki. Ezali malamu te kosalaka ba acte ya boye. Yo population ozali ko revendiquer droit oyo ezali normal. Kasi okomi lisusu kotake ba policier ezali kitoko te ezali mabe makasi po bango bazalaki wana pona kobatela kasi bazalaki te pona kosala désordre. Policier esengeli obatela population na kimia o encadrer marche kasi ya kobete ya boye to pe ya ba acte oyo ezali kitoko te ezali mabe makasi. Population ya ville Kinshasa va réagir pour na ba acte oyo elekaki mokolo ya samedi na marche ya ba opposant. Pour
na marche oyo e salamaki mukolo ya samedi le 20 mai nde ba membre ya opposition basololaki avant marche na gouverneur de la ville Gentili Ngobila. Nde gouverneur de la ville Gentili Ngobila akatelaki bango ba itinéraire. Kasi ba membre opposition bango batosaki te ba itinéraire oyo gouverneur de la ville akatelaki bango. Lokola la police ezalaki wana sur place pona kokengela bango, nde la police etalaki ke ba membre opposition ba respectaki itinéraire te, nde ba betaki masasi désordre esalamaki makasi awa na ndenga kosakana te. Kasi population bazangaki maloba te na micro ya KNB. Président de la République, à un certain temps, il nous a promis un pays de droit. Droit wana, ce n'est pas seulement le petit peuple, mais c'est un droit pour tout le monde. Donc, politiciens, tout le monde, nous devons respecter la loi. C'est vrai, nous sommes dans un régime d'information. Vous avez informé. Celui qui est habilité à vous sécuriser dans votre marche, il vous dit que Bolanda, Zela Oyo, Boko Taboye, Boko Taboye. Pourquoi détourner le chemin qu'on vous a donné? Ça, c'est violer la loi. Et puis, quelle devrait être la réaction de la police? Quelle devrait être la réaction de la police? Liboso, Kozalaki, Makambo Moko et Salemi avant que Bango va réagir. Parce que ceux qui Makambo wana ezalaki te, Bango balinga qui va réagir de la sorte. C'est pourquoi, pour Nangai, c'est parce que Makambo Moko ezalaki avant, il y a qu'à détourner d'abord unitaire, ndenge bapesaki que bokende zelatel, Bango baboyi. Alors les faits yakoboya, la police, pour Nangai, devrait se comporter nandenge wana. Eloko nakoko lobake mboka nyonso ezalaka na mobeko. Mboka nyonso ezana mokonzi nango. Ezana mobeko oyo esengi totosa po mboka ya biso etambola liboso. Je pense que l'opposition bakutanaki na mokonzi ya province ville ya Kinshasa basololaki avant marche. Apesaki bango itinéraire à suivre. Donc na respect à mobeko po bango bazo prôner ni bazo déclarer babiloko eza na kati ya mobeko. Donc il fallait bayoka mobeko bapesaki bango. Bango bayoki mobeko te batamboli na mutu makasi na bango nde ekreaki désordre wana. Bao ngambo mosusu na ebité na kobenga bango ngambo ya pouvoir bango pe batambolaki. Bato IDPS na groupe ne mobimba batosaki nzelo bakatelaki bango batambola. Incident ezalaki côté na bango te. Bao babukaki mobeko nde incident ezalaki. Soki totali bien bato babukaki mobeko nde baza cause ya kozoka ya bandeko na biso ya ba pona yoki ka ba blessé na ebité soki moto akufaki mais soki pe moto akufi donc bango bato opposition moto baza na charge ya biloko wana azaki na raison parce que apesaki ba itinéraire alobaki na parti ba oyo bakobanda awa bakosuka awa bon eza question ya ko respecter ba voix ou bien ba nani ba règlement ya ba autorité nde kosala ke botambola malamu ce qui est total va dérapage et sali par-ci par-là eza non respect ya ba itinéraire na ka ya opposition balobana ba banda na côté mususu po basukisa côté mususu mais bango ba sauter ba ke côté mususu ngonde ba tindaki la police pour intercaler bango ba sala match côté wana te passe côté kuna ngamu na ngamu mususu ezaki na ba bandiko mususu bazaki faut passer la marche na bango parce que ceux qui otali eza na ba vidéo mususu o bana mike mususu bayaki ko bamba ba policier mabanga bayaki na ba machette bon ceux qui ba policier balingi ba recadrer bana wana tokoloba te ke bana wana bazaki na marche onde ba c'est ba sali nyonso tout pour que ba carrément ba sala marche te pona ngai ba marche ezava moko passif fa batika mutu na mutu kalinga ko s'exprimer parce que ils ont dérangé mutu mususu te donc mutu ka se sentir lésé akoki kobima na nzela
sali oyo alinga asala lokola marche moko passive sans problème mabe moko ekozala te. Makambu ya boye ezali normalité kotala ndenge nini ba marche nyonso oyo esalamaka awa na Kinshasa esemaka toujours ba désordre. Na yango tokoloba boye na bakonzi ya leta botala nanu likambu oyo ya ba marche oyo esalamaka awa na Kinshasa pona tolembi ba désordre na bango batu bazozwa ba makama ebele makambu ya boye ezali kitoko te ezali mabe makasi. Kinshasa eleki partout. Oui, ndenge nini okoki kobongisa vie na yo avenir na yo sans appui ya ba politicien? Batu ebele bayebaka te ndenge nini akoki kobongisa vie na ye ya lobi to pe ndenge nini akoki kosorganize pona vie na ye ezala malamu. Okomona mususu kutu azali na ba moyen na ye oyo ekoki kosunga ye abanda kofutela pe abanda kosorganize kasi alingi kaka vie ya basi vie ya milangwa ya komelaka masanga. Mususu kutu azali na mbongo na ye ebele oyo ekoki kosunga ye asomba ata terrain ya lopangu pona avanda na libota na ye mobimba kasi ye alingi kaka vie ya kofutela azoyeba te ndenge nini akoki kosorganize. Oka population ndenge balobi na micro ya KNB. Merci pour la parole. En fait, moto pour s'organiser pour qu'on vie na ye. D'abord, il faut avoir la moto d'abord à un projet premièrement. On a les bosses. Ceux qui ont musala il faut avoir dans sa tête un projet d'avenir pour les mots d'abord parce que moto autant le roi maïté. Aucun il faut avoir un projet. Après avoir un projet, il faut avoir un musala rémunération. C'est comme un hôtel maca. Oh, bah, il est que chaque les 30, nous avons quelque chose. Et ils allaient béliser à mouquer. Mais tant qu'on a un projet, on va s'organiser. Parce que ça, on est au sein de l'Inde, on est un bon lélo. On peut ça. Mais le but, on est un dérangement. On peut un conseil car que bata là où besoin mon athée. Donc faut y moko en soi, à un projet où y a pour venir na pour épanouissement na pour accéder na numéro 2 à venir na na sepeli makasi mama pona mutuna otuningai boni to kobongisa lobi na biso ya solo mutu ya mayele asalaka tango aza ko vivre ou betango aza ko kolia ifaye ba ke lobi pe ekozala ezaka malamu te okutalaka mwa eloko ata 100 francs nyonso mbala moko tshela mungongo nyonso eseli obosani ke lobi pe makasi oza nango lelo okozala nango susu lobi te ndenge sabandeko na biso o peut-être baza ba salarié o bafutaka bazwaka mwa musolo na suka ya sanza to mutu oyo asalaka ata na société moko libérale azwaka mwa mbongo na ye lobi de leo ozwi mwa mbongo 200 300 lobi oyebi te okozwa boni mais oyebi ke mbula epe eza kopusana lokola oza kopusana pe na mbula nzoto pe eza kokenda na kolemba tout comme okutana likama moko boye okutaye nango nzoto moye place okenda kolokola mwa eloko maoza su makasa ko makuna ekozala te. Bon, tolobi oyo eza Kinshasa par exemple. Kinshasa ezali na 24 communes. Na ba commune nyonso wana basali yango po evanda matiti na bisobe te. Mais basali yango po ke bato pe ba kende ko vanda. Yo par exemple osala ka bafuta yo ozala mbongo oyo monike okokozwa même ndenge bafutela yo so bandi ko bomba oko se retrouver avec $10,000. On se retrouve avec $15,000, $30,000. Na gombo ko somba wapi avec mbongo wana. Otikala ko somba te. Au moins bato bazaka entassé. Bato balika ko vanda sika mo okangama. Selon makokina il faut ko somba ne baloba ke tabaliaka na molai ya singana ye. Il faut ko somba en fonction ya ba moyen yo ozanango. Parce que ko vanda na bandako ba location ezali tu kozala muumbu ya kolo lopango. Parce que suka sanza nyonso sengeli yo mwa musolozwa ki okende kotikila ye. Ozui ota ke kotikila ye. Ba mindele balongo bazala ba coffre fort. Mais biso wa musoba bato mwindo oyo ebele tobotamba tu na ba compte na ba banque te to vivaka na mukolo na mukolo mais le fait to vivaka ndengo wana esengeli mwa muke pe za kozwa uzape ko bomba pe ndambo oza na place moko bomba kata un fisc 100 francs conseil to pesa za ke wazoka mwa pako esika moko boy moyo azoka mwa mbongo esika moko boy
esengeli mbongo za kozwa kolia nyonso te omba mwa ndambo mokolo ezali ekosunga yo. C'est pour ça que même les jeunes gens bazo non biso toni to bala mais tozana mbongo te to bala ndenge nini omona mutu asala ka musala na ye tanga mususu azako zwa mbongo na bakopa kendaka bimwa bukebo azui mwa 20 abimwa mwa 30 mwa 40. Alors avec cet argent là mutu ya mayele pour na mona mingi ba célibataire mingi bazako vivre na bandako ba parents tanga bazako vivre na ndako ba parents alors que yo moko na kotambola na yo okutana mwa $50 mwa $100 mwa $30 mwa $40 pour s'organiser aux élaniers parce que mbongo na zo wana c'est de l'argent ko banda pour mapema ndam pour bilo ko le oyena nda okutinyo so balambi. Premièrement d'abord faut que ça un projet parce que projet ata mwana oyo ya 5 ans na projet que soki na jimbongo papa la rakingai na kosomba projet faut ça mais secundo ezali ni mutu tango atangi betidi na ye totanga po lobby avenir ezala meilleur bon mutu atangi betidi na ye yo supposons par exemple mutu asali aza ingénieur a passé ba moment nyonso na université pona lobby na ye ezala bien parce que akusisi betidi yango musala ezozo manango te. Oui c'est bien musu baza na conscience ake na domaine mususu mais baza na conscience te alors que c'est la rara ba promesse ya gouvernement ndengalaka comprendre ndengalaka bon wana to condamner ba oyo bazo zela gouvernement bonga na vie d'abord faut téléma même bible ezoloba yango téléma bima alors gouvernement par na ezali soki ya bonisi makambo na ye parce que gouvernement soit un devoir ya munene ya makasi soki ya bonisi makambo ngo yokuta yo téléma ki déjà parce que jamais makambo ngo yokuta yo ke non na pas otanda kuna yo mbona éviter loba ezala miracle moko nzamba sala toza na part na ya ko sala l'état pas ça devoir na ye ya munene ku o eleki ku l'état nde alekisi ya munene fois sala ya bengi batu ba fainéant soit disant ba mon salité pona ko zwa ba combattant wana par exemple ya IDPS wana baganga ka viva fati héros soki nani béton ba ko lokotaka biloko oyo kaka à la fin azo futa bango où est le problème $100 peut-être à $200 mboka oyo sana mbongo pona venir ya jeune premièrement d'abord nzambe ya mi balé luka formation moko oko sala oyo ko simba yo et puis bima pona jeune jamais ko kanga maboko jamais ko talela yo zela mbula kongo ekobonga vome kongo tango ekobonga ekuta yo mais biso bato salara to salara balara biso ke kongo ekobonga mais ça sera mieux kongo okuta biso ekobongola okuta kobonga ngona kata musala omoni salaire mati ba respecter ba avantage na yo na kata musala salaire muke salara te amene salara te na rythme na kongo to okende na muke bazo futa yo ozela na noter que non miracle moko salema pona obana ko s'organiser na moke wana ozozwa chama yele banda ko s'organiser soki bolamo ko ya na Congo eya okuta oka déjà osombaki kiti déjà osombaki mbeto déjà soki bolamo ngwe ko ya okuta yo osomba soki mbeto étage wana obakisi esengeli koyeba mutu nyonso abongi atelema akende koluka musala pona vina ye ezala malamu pe lisusu koyeba kozala pena projet à venir tika makambu ya kozela kaka gouvernement abongisa mboka pona yo ozwa courage ya kokende koluka musala tika bongo ezali mabe wana ozolekisa tana yo ya pamba HP ezoleka Kinshasa eleki partout oui. Beltesco azali ko continuer ko servir population na ba produit na ya kitoko po bazalaka na souci ya ba congolais. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onalipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo
Betesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef o babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas ngana benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil bokanisi esili tente Betesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okotepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo wuti na Brésil cadeau signé Betesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui ezali mpona mbala liboso République démocratique du Congo ezala représente na festival ya Cannes oyo ezali festival ya cinéma esalemaka kuna na France kasi ezali na congolais oyo balogi nde azalaki kuna représente ya République démocratique du Congo na tina ya filme na ye Agoure bazalaki bongo na ministre ya communication pe média nde akende ekotika ye démocratique du Congo qui accompagne pour la première fois au Festival de Cannes un film sélectionné dans la catégorie 1. République démocratique du Congo culture nango ezali komata lokola tolobaka awa na KNB culture ya République démocratique du Congo ezali kotombwama c'est kotombwama kobanda festival oyo ya Cannes ebanda ezali pona mbala liboso République démocratique du Congo ebana kokota pe ba filme nango pe ba filme ya ba congolais ezala sélectionné pe filme ya ba congolais bacha yango peka oyo ekoti lelo oyo na 76e édition ya festival oyo etalaka makambo oyo etali filme kasi ezali bongo na nzela na ye balogi na filme na ye ezali bongo filme ya réalisateur balogi congolais oyo a réalisaki filme oyo babengi Ogir kasi yango nde ezwi prix awa kasi yango nde ezalaki classé na kasi yango nde ezalaki sélectionné na catégorie A ya festival oyo babengi Cannes kasi azalaki ye moko te azalaki accompagné na ministre ya communication Patrick Muyaya oyo azali bongo porte-parole ya gouvernement pe ministre ya porte-parole tango azoki maloba devant micro alobaki boye musala ya ba congolais ezali komonana na monde entier mobimba bazali komona misala oyo ba congolais bazali kosala tala filme oyo ndenge nini ekoti na 76e édition ya festival oyo esengi na ba congolais oyo batikali kosala musala malamu po liste oyo ekoma pe mulai pour na congolais nyonso ya République démocratique du Congo. Félicitations na yo balogi réalisateur oyo congolais. Jamais zanga awanaka NB TikTok ya mokona lelo yango yo ingénieur Agapé Kajama apesi biso. Yango tolina on peut son église zala yo. Vous comprenez ngate hein? Zala yo. Et loko nyonso même na vie na yo normal na ba faire na yo oyo za déterminé ko ça oza convaincu
ozo senti que na kimia na kati ya décision oyo eza mabete na bondeli penza meza décision moko na nzui na mano sala musala moko boy oto kuti batu ba ko yebisa yo yo ngo sani tenoli ngana teka tombola ngana teka de balwe bomanga mbongo soko olandi bango o échoué zala yo. Merci pour bozalaki ebele ya kolanda ka NB News ya mokona lelo nazalaki na esengo ya ko présenter bino yango tukutani bongo lobby pour la édition mususu ya ka NB News. Mais en attendant pour continuer ko s'abonner na ba page na biso nyonso tout Facebook, WhatsApp, betika ka NB News. O s'abonner pour orataka ata édition mon côté. Potika la malamu. Ce qui est sur Christ zongité. To bonani bongo mokolo ya lobby. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki